ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké yangoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekuteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi yango. Zaka ko beta ngai na ko kitelele ngana benda na ponga linga nga souffrance papa nga beaucoup na souffrance était papa nga azawana akoyoka émission o na kwa na souffrance était ngana kwa na souffrance était son balo yo po o pesa nga bisengote o sala ngai o pesa nga heureuse pona nga posa o bala nga mbala moko te nga linga mbato vandi to bala c'est bon to bala la répéter to panza kana maleme la bola nga ba tribunal ba vocal na futa ba mbongo ndengo kote kina ndako nanga obinena neka to bimia na bana ba porta ngo kaka OK o vandi nga bana vandi ngali nga ba stress tenga diamata e pona lingala ngai te ngai susu mbala boyinga na zaka na ngote na mona ba jeune film so mbala boyo o komo mena masanga o komo mena cigarette o komo lo bangana kokota o komo lo ba dizo tio ko koma na milieu oyo ya ba diamber ya ba drogueur o landi bango vibe ba raté bébé nous ça ka pona mobali nuka marche ba pour ba lo ba bandeko na ngai mibali bo pesa bana na bino affection bambali mususu azali soka boyi na yena aboyi mwasi aboyi pena mwana po alingi so otala ka mwana na ye azo rappeler nzota mama na ye mais mama na abi bolungi sima papa nga il faut accepter que bolingo esili soki ona mwasi na ndako oya mesana ko accepter bozoba na yo garante mwasi no yo kolinga na mukila accepter bozoba na yo no papa nga za mwana mutu yo poza mwana mutu mito boti suko mwana batu futo bokola ye mwana ana ayoka kaka papa na école papa na kindergarten bana benga papa mani papa nanga mais oya ye moko papa mona na kate bando bota mwana boya ta oyoka ta ata mungonga mwana ndanga zo bengo papa obi mwana munkeso benga papa ya elengi bana ta bakola ba bébé wana inane 2-3 ans tanga benga papa na moi gentillesse moko na que film moko na sentiment moko boye so mwana banda ko benga kama papa kutu ayoka kutu koma papa kana matoya ba camarade ya matoya bana mususu za passe za gentil ata mokete suko boye na mwasi wana boya mwasi ko boya bana na yote suko bote na mwasi ke oza marié o déclarer mwana na yo tant o déclarer mwana automatique o accepter da maman na ye ke obikete mwasi wana na botane mwana na mwana na ngai donc il faut ça na pona mwana na yo ozo mona il faut ça na pona mwana na yo ba maman na ngai bibishka pika
Beka la grande dame de Paris, hein? Maman Sylvie Sly, bino baba maman. Na lui ma petite sœur Tiffany toi Fabango, mon seigneur à Londres. Na lui étoile d'amour, yo na maman na papa na ndako. Bolingo wana. Ya ba papa. Komela ka ba mama tango zolinga mwasi maloba kitoko ba wisi kitoko pona nini oyebi ko soki pe na makila na yote ya kitoko te ya kitoko ata mukete bandeko na ngai mama Dode Ngoma babilo boko na restaurant ba Noani mama Dode Ngoma babi ndeko batu ya Eleni Ngoma mama na lui mabe to pesa ka bana bolingo ata o bata vient na ngai na Paris abi na nganga mwasi na ngata ngateka maki na bizaeli mabe na ke libana na boti na nga ale yetanga basa bazaka ndenge wana azongeli bolingo na komi soko respect na ngai alinga na boya bana na kipte pa na mwasi azongeli etali ngati c'est trop tard parce que yenda bana na keli bana na boti bana na oya ndako na bana nga donc ezaka passe ba koboka mwana pona mwasi te ko wanga na mwana pona mwasi po ba lettre wana leta tindela ka biso na Allemagne a rappela ka papa obota mwana biso ofutelo mwana yo ozonsela biso yango un jour soki komi na ndako basi mso pesa bango akipelekese mais so ba lettre wana soki moni ba lettre ya mobile na boti libanda na ndako na yo po mobile na a reconnaître mwana na ye aboti libanda donc yo po automatique mama il faut accepter pe mwana wana po lingolinga te mbana mwana na za mwana bana na yo ba makila moko olingolinga te ye mobile il faut accepter mwana na yo il faut sa mwasi na ke mwana nga na boti ye po olinga mwasi na pamba te tizeme kota ya ki ba mso ya erreur te ndenge nyo vana mwasi 3 ans na mwasi azuze mi okolo bakisa erreur te soki yo wanga ni mwasi oza zoba mobile yozo mona na opesa papa na biso akufatika biso Wemba ton âme repose en paix tant akufi bana ba bimi bana zo déclarer droit na bango bana ba yaki pona bolingo papa na bango la kisaka bango eza pasi hein ko bota bana ibele sikoyo bana baza na bolingo papa baza ba souvenir a papa na bango eza exemple ya munene yo kuzaka le musuka obotika moko mi bani sato ozo lemba ko sangisa bana wana ozo banga mwasi no wana na ndako ala papa te mosa na orto droit na wa tia na bana na yo bandeko na ngai papa frère na nga moko po émission na salango na tuna ki ba vie na nga tout ba pesa ki ba histoire ebele ata so sali 1 heure bo landango na kimia nyonso ils a passé pour la mitema na biso ngai diamant na nga sengote et nous vérité monter na lo lebela ba ninga nanga moko pe na kati ponga pe na famille ba bi e potali su ya muninga vo longolango mitala yo moko soki ozana poti nde olongoli ba ninga yo po longoli donc nga diamant taye na lobaka oya ba ninga na oya nga moko pe na vivant nango o nazo vivre na o ba ndeko na ngai bazo vivre na o ba camarade na o na millier na ngai bandeko frère moko ayebisaki ngai alobi abota bana na mobali abota bana misatu na mwasi na ndako kovana frère wana ayekobela maladi ayekobela ba nini ba changer ba foi hein de ba benga yango wana sikoyo ayina ba cancer cancer kutote ayina problème ka kati kaka fa changer leba bi majoko edenga été leba na nini ba foi donc na lobi bien akota hôpital abimaka ti bayokata ye balobi na ye ana chance mingi te ko vivre bandeko na nga banda tonto wana akotaka hôpital mwasi na ndaka koma mobulo
Donc pour naye mabe mobala sala ye akomo zong sala mulinga tango akomi maladi pour mobala na bota libanda. Moi ça na mona na kateka bana ye mama toki no hôpital amema papa me bloko boy amema na yepso pantalon soki nini boy papa na akoto hôpital abima Mugomso avant na bisini de konaye bolukela ngai mama mwana ngana mwana bandi ne bakamwe babi oh to lukaye yo banda otia mwasi wana zemi omonana te okima obanga mwasi na yo ya ndaku ayeba sekele te mwana babomba kete makile na kwa nisi moto babomba na ndaku nyoso fongoli moto milingo malibanda bandeko na ngai oba komba lobaka moto na sa mesa milingi maka libanda hein banabi bozo bana na bisote ya bandeko na ngabota la passe na zanango leo na kokufa na mona mwana wana nzambe na ngalimbisa ngai o esala ki nga tango wana yebite na ndaki babenga ngo dominate ya mwasi na ngai ya ndako soki kaka ngai ubenga be mwana wana na mwana na fi na ngai te le baka ngam to bandi obota na yete le baka ngam mwasi na yo bala te mobali pa mwana ndingo na bi ngaba boya ngapona mwana oyo a préféré na ye asundola mwana wana avant na bien na mbana mwasi na nani mwasi atika na rancune tango mbana na passe bani mwasi na zara suku na terre akolo ba jo mususu akomi kwa kana sango kaka te mwasi na yo boy mwasi akoto mobata akoto pita la bimi mwasi abinga po vana swat na ata osoki pe na hote ata mbali pe ana poto aza maladi balukile ma place ne mo vana na kimia ban ba ogidakaye bandeko ne ba ogidakaye ti ne za kali kamba ya poumon pardon akina po ba poumon ne ba foi donc nyosa kat ne soki pe cigarette soki masango ba ba mela rabiso pasali banda meleli amela mingi et que baby se ba kati kuna et comment qui vraiment la mort à côté de hôpital à côté de docteur ali bio ko to kan chance ezate abeng bandi ko na ngafa bolukela nga mwana ngai bandi ono abite yana biso so tika biso ay pourquoi luka mwana wana bando bakenda ba ke kutina ninga ko banga abite so mosango ofinga bango soka ko loba na bango nini bakene bo so ba kome lettre ba brinda pota lettre mosango atanga kisi mobali naye azobela nini mobali papa mwana no mageto asundulo na zemi ngam na bokola mwana me ana pasi kendo yoka esoka lingini po oluka mwana soka lingini azwa telefone abenga bandeko na mwangi le boye kotindelanga mkomso bolereki bosone papa na ngai mobile na ngai lobi nazate babi le meilleur d'Allemagne le meilleur babi bilili yesoka telemina sima ndenga obimsa diama babutoto bomona kutote bomone lango wapi na bi image kitoko makasi to continuer mission na biso ka mingi te tozo shite na biso molo bandeko na ngai mobali wana ser wana tanga zwi lettre like si mobali net mobali atangi abi mama ndenge baluki yo ngana moni kaka motama lama mobali wana andimi mwasi na ye akende ko visiter mobali papa mwana na ye po aza mutu biso kinga penjo yelinga to abatu abanyama te mobali musundi bande ba raisonnera kitoko bandeko nanga mosa lobi te papa ngana okenga mo to kenayo abi to yabi papa susu na kekuna moi ce n'est pas ozala wana tanga ko mona ngale mso oza ba compréhension boy na bonga nga ba problème te po ya za mobali na ye dasi na tira mobali na ye to bota me ngai pe na za mobali nanga bandeko na ngai mobali pa boy te po mbaza bolunga mwasi na ye ba bolunga ndingwa to bato ngo rare lokola nga jama ta epesi na salango mais toya na point na ngai bandeko balandi émission vérité eza moko mwana na papa na sœur wana bake hôpital bapesa bango adresse tutututu bake akomi ntango akomi akotaki mobali ye moko ni mwasi na ye ni bana akoti mwana wana nyana sipesa ndo makila basundolaka yango te ntango akomi na papa alalaka cadavere wana tango mwana alobi na mwana na ye mama alobi na mwana ne kukuma dane papa
tala papa na yo ndala liwana mwana na ya kwenda ayebi papa na yete amona na vite le mtu ba photo mama na lobaka ta ko dan papa papa na wa sundola yo ye wana bande ko balandi mwana na ye kama kina papa na ye papa akia ko lala tanga lamu ka muni mwana na ye akanga ye papa na se santaki abiki esengo esalaki eleki na esengo abala mwasi wana satana wana o asundoli na hôpital na maladi o apesa ba commandement ke mwana wana ubie ngai ubie ye ayebe zoba mobali ondima ki soko na tanga pasi aza wapi mwasi wana apesa ba loi ebele bandeko balandi mwasi na ki pasi nenga kuteki mobali elale na nengi ndo sedi bo ebika so mta beli nengi ndo sala kaka esali bongo mama tazo na ndako akomi kobenga na hôpital kotuna vigete boni malembe papa na niveau bakutela kisi akufi même docteur a comprendre que ngote comment na mwana na hôpital wana papa na komaki abika kite men azongaki na mwana bomoye akomo senti que aso vani bite docteur je trouve mane torta pa ki mwana mwasi mais bana oyo kutu ya bokola na ndako na epa papa na bango bayaka na mikolo mama na sœur na sala une semaine akiswa kina tongo akina après-midi kutu le mususu nenga za kosala le mususu akimi musala po avanda tela ka mobali wana na mbeto hôpital amona ka mwasi wana te atuni papa pas na ngai ni osundulanga na mwana ndimaka ngote na bolingo eyelaka ngai soko yebaka na oza marié ko banga mwasi na yo ifa pa oluka ngai ifa pa olinga ngai utikanga na pasi mwana ngai liboso pe kaka oyo kobotisa ngo sundolinga na mwana lelo tanga ye ayina ba 7 ans 8 ans boye ayambi yo papa wana asenga mama na pardon alela abilimisa ngai to aka bato sala mabe moi sona ndawa ke mtu misala mabe mena zo ye misayo sto boya na pe aboya ngata na pasika ba hôpital ko kota ko bima abiya so basona ngai te sona komna ndako na koma ko vivre kaka boye bana ba ya ka so balingi badona ba ka so balingi moi ça tanga yo ki ndewe pese mawa donc komaka chaque jour et comme kuna ba série moko boye abimi na ye akena na ndako akomi ko lambela ye akomi ko bata malisusu mobile na remarqué te ki alambaki aketika mbali na biloko mobile ngapeta ko remarqué abino ya ndenge nini ngakutu mutu na courage ki oketa papa mwana to boyaka mais niveau komi ko landela soin na ye bozonga na obie nini opanda kasala kazua te asali ami papa kaka nde motema beta ona eta papa mwana na motema yo motema pasi yo ngala za kanango niveau ya inama mobali yo na nzimete na ko ideye mais nazo ile problème sa akufanika la mingi te nzamba limbisanga alimbisa ye na bozoba auto salaki apesinga mwana oyo otikala mwana na ye famille na ye un jour bakobengaka mwana wana mwana na biso koko na biso neve na biso ki nièce na biso mobali bien ne bongo nanda ko mi kiti moi ça comme ça soma kama robatama ka po servir mobali wana bande ko balandi ye miso vérité za moko e ko koma mobali wana balukla ke soki balukla ke leba balukla ke neni ba fois mususu po ba changer so bilo mwa ndengo wana docteur ara otam comme mususu aya bisi mobali wana mais na bana ebelete kese mwana moko ko pesa yo ndambo ya nini na ete ya leba na ete atuna mwana oyo bana bakola na soka inside na tante atuna mama wana oya mawa basundolaka mwana ndimaka mwana na ya mukie alongola partie ya organe na ye apesa na papa na ye po akota ko vivre so ski 10 ans so ki pe 5 atika ki na ngo ya ko vivre asala kiango bandiko na ngai yana obeta seti kama ko sundola bana
bandeko nyonso bolanda émission vérité eza moko émission na betelango tete bokomela nga mbali na ota téléphone na ngai bobenga ngo kutu te bokomela nga kaka po mso téléphone ezalaka sur place te bokomela ngai Diamata ye pesa nga pe exemple na yo sala nga bien makasi meme nga mo pe Diamata ye nakutama nango bandeko na nga olingi mobali bovali na ye 4 ans mobali abani na Afrique ake ba na Afrique ake akosi ngai ake kotala mama na ye potanga yaka na poto papa akufaka mama atirika maladi nga moko Diamata ye natindaka mama na mbonga médicament mama na $50 ekendaka famille mobali yebaki nga te bayebaki nga na téléphone bayebaki nga tosololaka me na live boye tomonana te nazo servi famille mobali papa mwana nga bota bana mwasi mususu bana misato makambo yebisa bino akolanda ngo ata so kolanda ngo te bakamaradi na ye obe milliers francs foot zo vivre bako bake Diamata ye alwe makambo solo o émission na nga na pesa kombo vérité eza manko na ba vérité nga Diamata alinga mobala na bana ta mobala na accepta bana nga na ndako to vivaka très bien akutanga na mwana 3 ans aza mwana kwa mwana na ye mwana nga bien ke papa to zaka oyeba kututeke bano baba papa wana to oyeba kutute nga pesa mobala papa nga na remarqué yo olingo sulika mdisola bana de bana misi baza ebele papa nanga nga vana yo to yoka na nga na yo il faut nga mona bana yo il faut na contact na bana po papa mwana nga wana na mwasa potene bana bazako yoka na kutu daki opesa mbo aboyi ne ba mama ope subo kwa bana mobali na kozongela bino pe lisusu nga na sa tu so ba ke shenken ba cadeau to keta la bana wana na sa ngo pona bolingo pona mama ta lingi mobali fana nga bana ye ata so nga lingi mobali nga pena na mutu mona lawo kaka mwa discussion mukemba kibake bota na ko boya bana wana te bozo balanga mokoto na saki bêtise mobali la trouble akena ye ne bazaka akeba ba bière ne ba mongonzo na ye alangwa mon petite moko boya ko ya glisser atie zemi na ye ngana ko batui basi mususu fo bon dimaka ba mabena bino obo sala bandako na bino yango mibala bakinda bana ko bota libanda aboso ko comprendre ngba boti libanda okomo zonga ki mwana malamu ki propriété ki bo moto po soko ebike mbala ngo abimaka po o mbali soka dekonaka tanga boti on va te o adekona mais soki o abota ba mona na vraiment te ye penza dekonaka ayo to zongi bo moto ayo komisa ba lwa na yo ke mwana na soki obengai go be nini obenga be ndenge nini mwana makila na ye a reconnaître mwana na ye soko yo mama ni na kati tika mwana ka bilinga papa na ye tika mwana ba papa na ye tika mwana za pemela papa na ye yo so na papa so ba bokola ka obiente mitali yo so yo ba sundola ka yo mitali yo ba papa bande kona nga sala tu papa mwana nga wana to ka viki toko aka Afrika yebisinga ke jamaa na ke Afrika utala mama na mama ke na utala Afrika utala ke tuzane mwasi ne babaila ka ye kuna na Afrika yana na poto ngata na mundi ona bi aba tembaje mare sto botaki ba muso alo ba jamaa te na bana 4 bala 4 ni bana 4 oui na bana 4 na mama bana 4 papa ko fi anga ndumba te po muninga bana papa po yo soit disant boti bana na papa moko nde na faut na soko vina nga pour na bana 4 wana ba vie za ba iso za mulai nga ba senga mabende ngona mwasi na poto aye na vana boba belinga attestation de mariage ngani ya mataye na ina magazi na ngaye bandi ngona tu ya famfu ba yebi bat na ngaya 4 na ba client attestation de mariage mo bana nga bali ko pe na vana ye 4 ans na boya ko bota na ye na ba ngale futu bota funa ye ba e bien mais kola ko lamuka na semi koti na asala nga ebele ai danga sala nga mobali tu o mba sala nga mwasi azo sala ngango bolingo penza ba be so nzuna mufinuko na pesa kombo na yete me ba o ba kola na émission oyo ba ebi ona zo o makam na zo loba nazo nga mbali nga mbali nga isiko enera uti afiki azule ndako ne kuna bani singa ina mkanda na nga deja to bana na bisote alinga la vani na ye pona mwasi na ye to non na libérer qui
po pete kuna soti pete kuna ngake va na ndenge ni mais tant to kabwani amoni ke face sundura mwana moi je m'en fous ngala lobaka toujours les nazo lobango derrière les caméras Yves ma femme même ça témoin nanga ngala lobaka mobali wa sundoli ngana mwana ke ngadi amata na bokuli mwana soka koliko yate pona ko poisonner yo pona ko boma yo ngamona ko poisonner yo ke mwana nga comme lelo Obama président mwana nga comme si maître Kims a musique internationale bazo bien ça ba plaire ba millions mais na boma wote mwana nga comme Tyson tango ata da ba buna makofi oyo ko tyanyenyenyenye na ko boma yo na ka calme po bana na biso bana baboya ba parents na bango te mwana nyonso ata papa osondoli siko yeka papa bayamba ba ngai te ngana ko bomo nga boli mwana nga moko akoli akomi mutu yo lobanga na kiasa mabe tanga za bomona ko bomo nga mama botika ke osufina mwana papa pa ya kumza apele devant aboza mitema nga motema na waya nga na ko bomo ya ko leko bozo comprendre pesa la passe ko bokola mwana eza pasi neta minute oyo ye mta chezemi akena ye asa ya vina ye ale yo mutu yipo na vina singana pe na vina nga na posa makamna nga musu me na vana pona bokola ko mwana obenga kate ata different ba musu singa ka different oza mbonga arget oza mbonga band mbonga ngo kombia bana baba za chaîne na poto mama o ebo latisa mwana na ye mbonga arget za zéro nemse konta ba mama oyo ba ebo lesa bana te Bible sabana te e konta bamba sabasa makelimba na ba on singa diamata na be lamba na bi ko somba mwana ngi lamba chaîne na mwana fa ta propre bana ba kola ba tika ka bilamba bana poto ba kola ka mbango na ba yogurt na bangwawa bana ba liaka nyala chaque soir que weekend so ke ko sa ba sha sa ngo tika la ka senga ngo tika na sana ba sha na di erote po ani ozo soba bazo lezo sila ozo ba lezo so yo calculer mbongo ya arke mbongo ya bana na ndeni so asengo mbongo biko pesa mbongo tika kaka makele kono baka kusama bongo makasi tipo mwana yo ne msu ya ko pesa ya ebele ko leka yo zo pesa yo zo lobela bande ko nanga eza pasi ngaza motema ko kabola te ngalinga mbali msu za mari ngalinga mobali moko azaki marié donc akila mwasi na ba mi bale ay ko linga nga bolingo ko so ngaza na ngai na benga na nga nini libende ngaso ela nga bozoba na lokuta na tele ka boye nga pena na kile ki bozoba oza okosanga mombala na ye kolinganga ana nda kubala mi bale miki mwasi ana zemi mais aza koloba nga linga mwasi wana te na tele boso komo songa na zemi sikoyo ndenge ni soki bolingana te so botikana olage ndenge poko na zemi ote anga nga bozoba ta jo ta mobali yo mulingana ni yuma nini na vana bomba otingama nga kaka ngosa na mwasi abinganga ya pardon na kokate na zemi bana mi baba kenda ka crèche bakenda kindergarten libéré ye papa otela ta bana na ye to boye na biso ngai bo ngata mosa tanga lele linga na yoki buso lobe ko finga mobile nga osi mobile nga na zumi mobile na hotel mobile kutu na yebi na bi kutu vine kutu te nazo ye kule na to bimi na biso te aya kana ndako to vani to lie ninga za to zo misa na kaka mukola ona bisaka mobile na mundi ngo bimi na pota ndana ko ya swate kine libela po bana na mikiba na posa na yo o azana libumu yo lingo sabote wana pona ngai ana posa na yo makila wana ya makila na yo ngai jama taina na posa na yo te mobala lela nyama kwa moi ba français mi lenga papa kenenga français mulai pema nga kalinga na allemand mobala ko ba lettre akelo ba vie na ngam so bo le bebe sala ngai jama na ko kosa ete na lingi ngai papa kende mais lelo ko mana moi na heureuse moi ça zonga na temps respect moi ça ka impoli ko finga mobali impoli ba tu ba singa no lingani ba vana mobala malamu moi c'est impoli moi ça comment na temps ami so ba ki moi si ye mobali so ka bimi aya zo bila moi mobala tina kantina mai bandi ko na ngai na ba maka mokie pour na ko expliquer bino mais lelo ba 4 mois na to kuta na nga jama merci wa na motema ki moi c'est ki bo moto soki basi mususu na bunga nzela
yo na koma tranquille na mwasi na fille na mwasi na ngawa na bana ba erreur na ya sala asenga pardon to koma bien nga ko linga su ibanda te ozomona pour moi ça tanga ko comprendre bon nga demata so ko linga nga na e bakate pona nini basi donc etombela nga plusieurs fois so mbali mo ko linga ngai aza engagement na quelque part so mo sa monika diamata e bazonga mo so mo benda désolé mo benda o ma benda mo e mo sa mo mbala mo mbali o kopela nga na bimba e mo se ye wana oh mais tanga mo ka e o mo fi wana mkusi wana diamata e kasi ye wana bimba na mbali azongeli bolingo na komi mo na malamu les gens demandent à comprendre était moi je me dis maka ngobi bana yeba karate yondo copine nga akoma penza eba donc cohérence na yo ko maquillage be maquillage nga binga to maquillage fa okta duga fa za na mbonga station blanc nga maquillage pour nga maquillage lelo na maquillage de samedi ti lundi na surelongite po evandaka ya mwana bandeko na nga kaka émission na yela ki bino lelo pour na ko présenter bino basanga o mbe ba melara biso pour na ko sentaka biso ko tikaka biso na bana papa bozo ba responsabilité na bino bozo ba charge na bino so ça na capable te kolinga mwana muninga te kotika mwana muninga na charge te aso ba petit sœur bazo kola mikolo yo mwana ko traumatisé abandi bolingo tika zemi traumatisé so ta on sa comme ndenge nini so comme ne bi mela comme ne bi linga ba ko finge ndumba andumba te ba ku ya vie akutemina komine ndenge wana soki bolingo esili nango soki pe na mwana na yo kolinga te ka afo otala mwana fo mama wana apesa kosa makolo na ye oliaka nyampoule po otala mwana non l'état zana te pa boko la bino bana to liaka mbonga ngo ya l'état mbonga l'état wana eza yango wana te esalaka bolingo bana moi na posa ya caresse papa na ye moi na posa ya voir papa na ye moi na posa ya varme ya température ya papa na ye compagnie ya mama na ye na le bape subasi oyo bino ba mama oyo soki mobala boyo ko baza ka mbala boyo o mona so bana te botika bizaleli wana na balkela bino sumukie so mbala boyo so mbali boboya ni tika bana na ba mona papa na bango botika ko mélange ka ba bolingo na bino soki reçu te na bana ngana posa bana na poto baza bana malunga batanga ba club lem so ko servir RDC lem so ko servir Afrique mwana kolikaka mwana ko dira sula pona ndako papa na mama kimeza kite po papa pese mama mwana bolingo te bele msusu mama pese mwana bolingo te mwana komi balado ya mabe akomi ko yiba ya makia kitoko te ya kitoko te bandeko na ngai yo mama oza problème na papa bolingo sili tika mobali wana nga misana bana papa muso asanta lwa neti bakufa papa se balinga bana bango ke na mo sidi bale sili et puis o pese na bana na ye oh non na mona ngo tribunal na mona papa ne ba milaka masanga pona souci papa na bravo na bino Nyesinga papa mwana nga sanga ke merci tika mwana ete nga papa mwana o muniki o bota na diamata o sundoli mwana papa merci na senga ka nzambe loko moko apesa nga makasa ko bokola bana wana donc bino po senga nzambe apesa makasa ko bokola bana na bakoma batu bana fo sa bana ba prière bana fo sa bana ba prière bazala longa na vie pour bana ba nyoka banga za kabatu na mokilia bano zo mona ke bana ngai les enfants et ceux qui ba ya ceux qui légitime ndo benga wana banga ka bakoma ba shege lobby na batu ya ba bilanga masanga na ba bar oyo nyoka makina ya mona ki passe nem ça vana mama na nga fi na mama ba so mbali ba loba mama na nga soufa pour na ngai antonga ko ngate mo sa soufa bo ngisimi na ngote to tika la minga ko tika ba na ngai te ozomona émission oyo na kolobela ngo lisusu nazozela kaka ba téléphone na bino ba message na bino bokomela ngai ba papa nyonso bolanda émission oyo bo trouver ngo ndenge nini de matériel ko beta c'était qu'est-ce que na kosi obiza ya solo bolobela nga mano na bino bolobela ngai o bino bozo senti o bo yebi lisusu pona relation na tanga ke muntu kingandi muntu kingandi alobi boy muntu kingandi alobi boy étoile d'amour alobi boy ou mama dodo ngoma alobi boy
Glody Bafosset à lobby boy. Hein? Maggie la Lionne, lobby à Congo Soukissa. Maggie la Lionne et le lobby boy. Maître Donna à lobby boy. Jean-Claude Kouketana à lobby boy. Ni tu viens dans Jean-Claude. Moi ça qui n'est article là ebana. Beaucoup la mona qui tourne ma yele. Mo bala za la bongo. Tika rabana te. Affection à bana les kaka affection à papa et les kaka nga papa nanga bokola nga ye na rien na émission oyo ba papa oyo ba bokola bana bango bana ba koma to tire émission te donc ba mama na biso nyonso inika na Leverkusen ba mi mikolo yo mama Ida a osa ba tangawisi oyo batangawisi o po bokene omela po bolalala bana batute me batangawisi oyo bo sokola pota libumu oyo bo bato basala msala livraison bato basala msala ba parking msala makam msala ba restaurant ko telema babi mama Ida na Leverkusen sa tangawisi kitoko makasi ya pona ko sokola musopo to bosani te restaurant za moko na mushingla ba noani balobi moko dodongo maloboka olie oyoke lengi lelo na lie takamadeso babi lengi o wapi bayombe faiboza sur place to kabwana bino takamadeso mais désolé donc na beli susu babi fali la japonaise na kati ya rock babi soirée zaka moko les trois babi les trois max donc samedi okuna ezoya babi na egoyinda na horem babi boya ebele babi fini soirée fini le stress donc le stress na biso na poto papa sundola ona mwana papa asabota asundola na bana donc yaka pa na soirée fallait la japonaise oya ko longa ba stress na yo robina moi moko no meli ozonga ndako ni kam na motote dama peso makaso boko la ka bana ba sondolio na bango eza passe mingi donc na pesi boliston ya mona Belgique ba bi sa père kitoko na ta Belgique na pesi bino nyonso ba mbote na bino donc émission vérité eza moko na moni tosoki bongo ba remerciement mususu oya na se bi image moko poso to bando ko boire ba tunyo swa to kosilisa te donc eza bongo eza Glody de Mushinglaba Mimi Ndume donc boza penza ebele babi salo BBC na kasa colonne ya Kali salo BBC na pesa ba force na biso nyonso boya ko somba ka bloko pa mama Delvina Kalke boya somba bloko pa mama Kati na colonne Mulem à Delvina colonne Kalke donc ba salon de coiffure na biso nyonso ba bito se soutenir biso nyonso africain po mabandi wazo kende liboso donc o pa lingi ba soirée na ba fête bi image azana yo wana o reluka na Paris pour na Belgique pour na nini bilili ki to pa bi image ozwango wapi ya ozwango wapi oye obeti obengi bi image de mata epele mso ozana pointe le msupe chama ozana pointe le msupe la grande dame ozala wana na tawana ya bibishka pika babi beka l'air msoupe la femme du patron Mariam mbote mi ba gros bisou na bébé na biso a Rosalawana l'air msoupe étoile d'amour étoile de love a Rosalawana donc équipe makasi bande konanga na émission na seule vérité za moko na suksi bongo bolanda toujours émission vérité za moko na kati ya panza sango ya Congo et d'une image ba mbote na kati ya Paris l'air open na moni wa bande ba zo brosser kuna po biso ba beka musala kaka na oti musala ya kiboya mundele na zu voiture une eta mushinga ba colonne na yeso sa musala ngai ya ba émission pona ko sepisaka bino bandeko na ngai tokutani bongo mbala sima tuka ba gros bisous na bino sera nyonso bo tala émission oyo ba gros bisous na bino boza ngai motema bo abonner na bo like page na ngai ya Facebook émission vérité eza moko opalinga komela ngai akomeli ngai tomona ni bongo mbala sima
na pesi merci na ngai susu na bi image pour na pesi ga merci pour l'air où nous avons agita la bana na ye mais à 8 ans pour na diamata ye à Alexa émission merci mingi bi image baby Bundesmage hein Yves Mavambo merci na bino nyonso ba gros bisous na bino ndamba pambola biso to mona esusu mbala simana sujet mususu bye bye. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vengi. Mon Paris Express, y'a Marois Vengi. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, je veux dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tous dans la service ébélé, routine dans la carton, routine dans bilamba, et puis tous allés dans service moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bakokundaye, kitoko, chez Patrick Malouavengi, Balobi, service kitoko, Soro Lingo Oumela, Foya na Riléon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya jara ndam batinda ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Riléon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboy besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Riléon numéro 25 umela